Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille. Il faut dépendre quand on a air beaucoup yamba vidéo na biso, na bada kuna bino, na ba poster téléviseur, pourquoi pas na ba téléphone na bino. Voilà. Quand tu as aimé partager, ceux qui zamba la liboso s'abonner, osa jamais déçu, et zanga wabino BBC Mpoi TV. Voilà. La grande famille, j'espère que non, vous allez bien. N'allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Famille Libota, shalom, bayangai. BBC Mandoi, shalom nayo. Depuis Chalov, on est ensemble, la Chine, bonjour. Voilà. J'ai quoi titre na biso bomoni, photo na biso ya miniature bomoni. Biso nyo soto yebi, déjà que non. Prophète ou encore serviteur de Dieu na kombo ya prophète Denis Lessi to yebi denge ba propos abimisaki na liwa ya pasteur Marcelo et oyo vraiment étoucha qui monde entier et se fait-il que après enterrement to monika ka lisusu ce qui lobby pasteur prophète Denis Lessi ye moko ya lisusu ko senga ba pardon na ba propos oya tenaki na liwa ya collègue na ye na kioloba pasteur Denis et pasteur Marcelo. Oui, bato ebele déjà basaleli yango ba analyse, effectivement bandeko ba analyse eza mutu na inspiration na ye. Lorsque nga na ye kosala analyse nanga, na ye kosala analyse na pasi na mutema ya koloba keno monde yango tokomi na confusion ya motindo oyo ndenge nini. Prophète Denis Lessi asengi pardon na ba propos na ye, effectivement ba propos na ezaki vraiment choquant, ba propos na ezaki vraiment bien te et aye kosenga pardon. Tobandi na nous na prophétie, tobandi na ba biloko nyonso alobaki. Ce qui te colobate au télémato qui n'est pas dans la prophétie, c'est-à-dire que non, lorsqu'à singi pardon, c'est-à-dire que non, prophétie n'est pas à l'okuta. Entre parenthèses. Prophète Denis Lessi, il est trop suivi sur les réseaux sociaux. Premièrement, toujours quand il y a une image, soit disant serviteur de Dieu, ou encore un serviteur de Dieu, corps du Christ, quoi. On a na kanisa ou encore na yebaka que non. Bato bakosunga bato mususu eza peut-être ba serviteur de Dieu encore ba balati et loko na balobi que non corps du Christ et tout. C'est dommage. Ya komona que non un serviteur de Dieu abimi aya lobby et après aye sou kosenga pardon. Mais nga na yebi que non la parole de Dieu et ça biso ou encore lorsque tu es un serviteur de Dieu, il faut avoir la sagesse et belé na intelligence, il y a l'icolo, il y a CT. Pour sagesse à l'icolo, na sagesse à C, c'est deux choses différentes. Mais ngai na ebi que non, soi-disant ou encore ou appelé serviteur de Dieu, il doit être rempli de sagesse et belé pour ne pas blesser les gens. Il faut que lorsque dans la sagesse, tout le monde a que non, na katia sagesse wana okoyeba ko sauvegarder, okoyeba ko battre la mitema ya bato. Mais c'est dommage de voir un serviteur de Dieu au détruire mitema ya bato après au sengi pardon. C'est quoi les messages? Pour n'anga il fallait peut-être article la kana ba propos na ye. Parce que ayebi combien bato oyo bazaki bouleversé biso tolongo na nuka bato. Yé moko na nous pasteur Marcelo et sa famille na bana na ye connaissance
peut-être na église ministère na ye y a la compassion. Oui, asengi pardon. Bande ko ba propos wana tena ki ezaki te ke non. Alobaki yango na kuzu. Alors de bouche à l'oreille bato bazo ba alobaki boye bato su ba yo kite. Mais oyo alobaki yango sur les réseaux sociaux o essaie tamboler ça partout dans la plateforme nyonso ça. Ça pourrait être peut-être mieux à koloba pe ke non ba vidéo wana bolongola ngo pe na réseaux sociaux. Tant que kozalaka kaka wana et qu'on toujours blessé pasteur Marcelo. Bandeko, je crois na loba qui aussi pas hier, hein, je crois ceux qui bon cas ba 2 jours depuis kaka matanga ngo ekweyaki. Na mokili bandeko, ceux qui bomoni déjà mutu à remettre mutu à donc mutu a koufeli total kana no mabete. Parce que mabe mutu a condamné mabe mutu a juger mabe zanzambi. Ce qu'on a loko elekelanga ezaka kakeno niveau to komeli. Na ba serviteur de Dieu, na serviteur de Dieu a brisé batu mitema. À la fin des comptes ayeko senga pardon. Mutu a koufeli être cher. Ce qui totali ba vidéo zo circuler sur les réseaux sociaux nenga banaki ko nini mwana na ye ba valeur abane opesa mwasi na ye. Il fallait ko yeba niveau oyo à valoriser mwasi na ye. Et la personne a valorisé aza esouté. Il fallait ko yeba pas nini azoyoka. Mais prophète amona ki eloko wana te. Il a commencé à condamner, à juger na niveau moko pas comme possible. Toka ki keno ba porter plainte. Batu musu ba lobi abangi ndenge ba porter plainte pour to éviter so eza so ba porter plainte to éviter. Combien ya basali nzambe oyo bakina ko compatir na pasteur Marcelo na ba stade na période nyonso kaka zai na matanga. Mais ya azaki ni na ba azaki plus na réseaux sociaux pour na koloba pour na ko condamner. Si ko ngana zoloba to yo kalisusu banani na miniti oyo basali nzambe to lembi. Basali nzambe to lembi franchement. Po ezalaka te. Oye, otieba na nzambe wapi. Nalandaki mama na biso mama Esther. Ngala si je crois oui. Alobaki eloko moko ezaki très profond. Abi basali nzambe toza sou na valeur te pour na comportement na biso. Muninga mususu akufeli même misusu koto bazo beta maboko. C'est quoi le message na bana nzambe lorsque bozo saba biloko wa bongo? Lelo sur les réseaux sociaux bato akoma ko se permettre à pédir une caméra à que rendre un serviteur de Dieu. Appeler une caméra à que appeler une caméra banjo finga un serviteur de Dieu. Donc minimum il y a respect oyo. Bakala babana ko pesa ba serviteur de Dieu za esouté. Ça dit à quoi? Tout ça l'analyse hein. La grande famille beau aimer beau partager. Lelo mutu nyonso okyo telema boy pa apeli si caméra na ya obanga na ete albina attaquer pasteur wana. Eza pona nini? Eza bino basali nzambe. Bino na bino nanu ebozo yo kanate. Mosali nzambe mususu okyo zala boya za na problème na mosali nzambe. Problème même pas. Ndenge ka ekenda ka soki zala nde nini to ebité. Yango moko bato baso babosa na bino business. Un pasteur, un serviteur de Dieu okyo zala nanani na altar, okyo zala na chair. A répondre un serviteur de Dieu mususu na chair na ye. On n'a pas yoki kuna a répondre muninga ne kaka na chair na ye. Maintenant c'est quoi le message na ba na nzambe? Atata mbozo mona mama Kongo wana zo zwana ba odasa na ko ya ko luba na zo finga. A osala mame mais quelque part. Po bato ba koma ba niveau wana ezana bino moko pe basali nzambe.
naye ko condamner nanga basali nzambe te. Balobi na circonstance nyonso tokumisa nzambe. Na circonstance nyonso eza na temps ya pasi, eza temps o mutu ifa sosola makambo ebele. Na temps ya matanga encore ya matanga ya pasteur Marcelo. Bo tire nini? Leçon nini bo tire? Malgré tout que non matanga na ye erenir basali nzambe ebele oui, e ko renir mais mitema. Siko tangu pasteur ou prophète abimi pona kwa koloba muninga na ye alobeli ye mabe. Siko tangu sikoyo oya komi benga peut-être chrétien ye pa pelisi caméra. Bino bopesi déjà accès wana. Bino moko bopesi accès à mutu n'importe qui appelle sa caméra attaquer un pasteur, soi-disant pasteur, attaquer kaka, n'importe quel pasteur attaquer. Siko tangu sikoyo yo sali bongo. Nini ekozanga ka neto epe kosa ba analyse bo. Eza respecté logiquement parlant. Car to banaye koloba ou encore toyeba ka keno la parole de Dieu nous dit que non, il faut pas toucher à mes ouins. Nzabazo ba ne touchez pas à mes ouins. Mais lelo bato comment on pèse ba caméra bazo toucher ba ouin na nini na okoloba ke. Donc na boule ya koloba ke non, azas des serviteurs de Dieu. Pour ba fruit donc ba fruit eza na kati na eza ba fruit ya Saint-Esprit te. Et comment kaka adage la parole de Dieu nous dit ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins, oui, bon ça là exemplaire peut-être par là to t-shirt hein. Uninga kufeli fraîchement. Bo attaquer na niveau moko pas comme possible. Tina ndenge moi ça zoke na sa mabele. Et aujourd'hui to yoka keno bosengi pardon. Ce qui peut pardon ou ça sincère. Ce qui peut pasteur Marcelo azane sika na mutema na kolukelo sika ya keno alimbisa yo it fine. Parce que le problème est zawane za koyoba keno bino moko basali nzambe. Imagine nini bozo pesa na peuple de Dieu. Imagine nini bozo pesa na peuple de Dieu. Ndeko moko lobitango eko senga pardon, c'est-à-dire que non na ba professionnel ezaki ya solo te. Eze loko moko bandeko soto bito sale lango analyse ezo sa pasi. Pour biso to respecter bino basali nzambe, vous devez être exemplaire. Ce qui peut l'isolo au même qui a moi c'est pasteur Marcelo eza solo. Tant que pasteur Marcelo est un collègue na yo, tu devais garder ça pour toi. Nde o balobakane donc sagesse, la sagesse d'en haut yango wana. Pourtant ou yo yé koloba, olobi. Oye koloba te que non peut-être ce penini, oyende ko détruire. Ce que mutu a détruire ka vie mutu azanani. Ça déjà ndokaza mutu déjà mabe. Na ba prière totele makatolo bakano to détruire bato bazolingo bebi sa vie na biso to détruire bando to détruire bato nyonso basali ba plan pour na ko détruire bato ngana balinga basala ka ba plan ce sont des sorciers non oye o détruire muninga na yo détruire ya ko détruire après yesu ko senga pardon lobaka pasteur Marcelo angwa Ndako ndima pardon hein lokwa pe pasteur Mike pe alimbisa o mema pasteur Mike likolo wati un des 4 matin to yeko moi so ezape ba jeune bino to yebite problème ezake non bozo bolongola déjà loko wana na kati ya bana nzambe ya koloba ke non ba pesa bino ba valeur o ba bana ko pesa bino. Donc ezana pasteur moko ta ko ndima muninga na ye. Oh balobi musapi moko etongaka te mutamtu azana don na yo okoza na don na yo peut-être ya prophétie don ya parole don ya délivrance don ya boye au mona pasteur o azana aza juste makasi na parole azana makasi azana don ya délivrance te azana don ya prophétie te ye kaka azana don kaka ya parole oh bakangami baze belé oh il faut ba leka na ba délivrance
siko bakangami wana so babi ke no babima bakende kota na place na ministère moko oyo eza ya délivrance bazwa ta délivrance yo o donne oyo ezalaka ya parole kaka osilikeli mutu wana. Or eza na sima parole nde mutu akozwa délivrance. Tangu parole ezobima parole ezozwa esika na kati ya mutu. Batu mususu pe eza na ba pasteur mususu baza na don ya kolobaka ke non parole kaka parti ya parole ndenge azopesa pe parole batu mususu pe bazwaka délivrance. Mais eza ba parole mususu te ke non pasteur azote ya boye parole ka mutu azwi de bande ba expérience na nyonso biso toyebi yango. Maintenant lorsque o sengi pardon to boyi te parce que balobi pardon ba boyaka te. Bana nzambe oteyi bango nini? Les enfants de Dieu, boteyi bango nini. Lelo mosali nzambe, basali nzambe bakoma ko fingama bakoma lokola. Donc ba papier sur les réseaux sociaux, eza moindre pepe mutu apeli seli bino caméra abandi ko attaquer bino. Ça dit à quoi? Bon, bande ko na ebité soki nazolo balanga mabe parce que ça fait très mal. Tori pe ka koloba ye prophète Denis les cité. Eze loko moko ekomi inné na communauté congolaise. Il y a lorsqu'une personne a koufi et commis sujet moko boya bokende ko kundola ba problème bokende ko kundola et comme on dit nazo e baté ce qui ekomi nini na communauté na biso. Servante de Dieu oya kewana. Ezala ba propos bazolo ba soi disant que non maladie nini ebomi et tout o nyonso bazolo ba. Mais to longola nanu eloko wana to tchana nango mopanzi. To zwana la personne ya yemoko ya maman blanche. Façon azala ki l'église na kati ya ministère na ye. Témoignage à ma bezatin. Pourquoi pas peut-être il fallait qu'on honorer à la dame na sens wana. Lobi na zolanda kande na landaka ba TikTok boy na ba page omoni ndeko moko alobi ke no akabelanga $100. Maman blanche akabelanga boy. Batu musu babi azala na bana oyo azwaka en charge mais asalaka alobaka na été. Mais il fallait d'abord kotala nanu image ya mutu lorsqu'elle était sur cette terre. Abana ko mene vindenge nini. Elle était problématique. Je ne pense pas que notre relevé mutu koloba ke no elle était problématique. Témoignage na ezaka kaya bien. Malgré kaka otozoeba parce que to okipe ko kende kokota na mozindo to ke oyeba ke non o akufeli nini yo nini. Ce qui peut nzambe déjà ça permettrait que loko wana toti kangwe kende bongo. Ce qui nzamba lobaki nzambe da planifier ke non akokufa na lolenge wana. Alors beaucoup comparer peut-être à ta maman blanche na bochuzui maman blanche bochiwana nani que son âme se repose en paix bozuna maman gerda oyo ce qui gerda oyo azo compliqué mokili oyo bo comparer bango mibale. Mais cette dame là elle avait azaki na ba douceur donc azaki na donc otala boy na oyeba te maman gerda soda on doit travailler à ça la formation ya ki soda. Et moi, il fallait la maman na niveau wana koloba ke non, elle n'était pas problématique. Micro kaka soki azo loba zo prier azo loba zo teya o sentir eloko moko boye. Donc kolobi wow, okolinga ta na koloba kaka. Mais lokola nous peuple congolais pe communauté moko boye on dirait communauté moko boye na eba te so sa communauté andeni. Lelo mosali nzambe prophète Denis les sasengi pardon. Après avoir détruire après avoir planté ou encore s'aimer babiloko moko na kati ya batu. Référence nyonso ya ba analyse to bane ko sala pasteur Denis les alobaka. Pasteur Denis alobaki. Pasteur Denis les alobaki. Est-ce que ça bien? Menga na yebi. Cause à la prophète, il faut avoir beaucoup de sagesse. Pour un prophète, ce qu'on a la sagesse té. Okobeti sabatu mitu. Okokabola ba famille, et cause à la propreté.
La grande famille, beau aimer, beau partager. Tozo solo la kaka, tozo sala kaka analyse parce que ça fait mal. Lelo basali nzambe, mutu nyonso aza na monopole a kopelisa caméra banjo attaquer na musali nzambe. Pona nini? Baza isusu exemplaire te. Pona nini botala kaka makamango nani prophète Denis le sayaki koloba a. Aye isusu kosenga pardon. Département wana soki na yebite so na benga département ya prophétie ou encore ya nini kozala prophète bandeko eza nani moko ya kozala vraiment trop sage. Siko nga na tuni ba propos nyonso olobaki yo lobi ke non olobaki mabe ba limbisa yo, c'est-à-dire que non ezaki pe kaka ya solo oh il fallait pas ndeko loba, il fallait ndo garder ngo pona yo. Na bino ne bozana basali nzambe boyebani mais kozala kaka bien ke no bobomba na ndeba bobomba ba secret pona kobatela bana nzambe o bozo sala wana bosunga bana nzambe te bato ebele bakoma koboya kokende église pona nini non sérieuxité za na église te. Donc pasteur moko okiozala na ezana pasteur moko ya bien azo respecter nzambe azo tamona na kobanga nzambe azo remplir ba critères nyonso o bible ezo senga na mosali ya nzambe. Mais on dit ma pe bango te pona nini pour peut-être 3 4 5 6 to ya mabe ya basali na nzambe ezebele kundi ya bao ya bien. Hey, la grande famille beau aimer beau partager hein, aimer partager tout ça na biso kaka analyse hein? C'est dans les bons hein. Asengi pardon oui to boité. Mais pardon, on a au sengi. Est-ce que Pasteur Marcelo a rondi mango? Pasteur Marcelo a rondi. La grande famille, beau aimer, beau partager. Famille, beau tapis, beau partager. L'Inga et la Chine, beau partager. Les péchaleurs, on est ensemble, non? Au lobby, monde entier yoki yo. Après, il y a pardon. Mais à propos de Jésus, bimaki déjà. Il y a présenté mes condoléances na yo. Eh, pasteur Marcelo. Les gens n'ont vous se fréquentez à péter, non? Je ne pense pas que nous se fréquentons. Mais ma bezaka que non. Boye ba que non, ba o batala kabino ba na nzambe batala kabino baza pe bazo bate. Baza bazo bate. Et ça capacité prophète. Prophète azo détruire bana nzambe. Prophète azo ta esute na loba nini na na loba te. Pona ko batela milimo ya batu. Prophète azo eba susu eloko wana te. Ne place o esalinga passe et salanga passe. Parce que être pasteur ou encore être prophète c'est deux choses différentes. Deux choses différentes bandeko. Prophète a qui ko détruire vie à batu na ba prophétie na ye. Prophète a qui ko sala makamoko donc prophète azana na okelo ba kenon lorsque to ba bengi prophète c'est-à-dire que c'est la bouche de Dieu. Quand la prophète c'est-à-dire que non c'est la bouche de Dieu bandeko. Comme nous avons Nzambe et à détruire. Au moins que nous est bien té. Ah, bandeko totambola na kobanga Nzambe. Totambola na kobanga Nzambe façon nazomona makambo ezoleka na monde na biso na communauté na biso to na otala makambo ezoleka na monde lelo. Non. Soki tokotambola sans kobanga Nzambe eza pasi pe liwa. Notre maman a mérité qui va respect et belé. Parce qu'elle n'était même pas que non, Azaki Mutumoko Yabarando, Azaki Mutumoko, elle était exemplaire. Tanae Koki. Oui, Kosenga, pardon, oui. Mais tu as déjà détruit.
Tu as déjà détruit. Et ça peut-être que tu as 2 personnes, 3 personnes. Mais yo, le monde entier, yo qui? Il y a pardon. Eh, pardon, bat. La grande famille, je vous aime beaucoup. Beau aimer, beau partager. Comme ça, t'écoutez prochainement. Aimez la vidéo, partagez la grande famille. Je vous aime bien. Bisous, bye, bye, bon après-midi. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.